Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations, il y a artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout nzambe surtout référence kokende sika musuti zaka na tolo na TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe aeba na ko soutenir batu oyo bazwaki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama ana Kalamba et moi ça me cause mes respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vie na yo bolamu makasi iza na vie na yo dans 2 mois zo ya liboso Nzamba zo visiter makasi na mona ba porte ya minene zo fonga ma liboso na normalement la likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment roboé batuana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde elo comme elo mama ana Kalamba ina peso mbote makasi mona mukolo cheno yeswe ketu dikwa kumvimbe o yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetoro nangana sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour les siècles des siècles nous disons amen. Nzamba za politique te toko misa église Nzambe politique te tant bat malobi que prophète Dodo Kamba c'est un évêque botu nana bango élection ngo et salameli wapi alobi na ndeko nanga pourquoi obi na apprécier sagesse ne mendeni ba mbrier yo boy mon frère ba fente yo boy ba manipuler yo boy aïe aïe bois qui sabiloko ana oyebi ki ozano ngote biso tolinga kamaloba te tolinga tomona il faut lobito ya na église totala église à prophète Jérémie likambo akosaki likambo eza ya solo likambo eza Nzambe bongo te ça épreuve ya vérité za vérité te na lingi na tuna opinion o ezolanda biso botuna élection est-ce que quelqu'un za na droit nini ya komisa moto évêque peut-être yo ebinga te tuna voyage Jérémie Kabamba na lobi toleka na TVT toleka na ba radio te mais toza stable peuple ya Nzambe za na besoin ba fitilité te. Shalom ba la nyonso ba na biso na kati ya chaîne na biso za litolo na CTV ya notre maman na biso Ana Kalamba, moi aussi à papa Carlos Kalamba, c'est votre humble le prophète Samuel Eric, votre présentateur émission Lisu na kati église et na bo santé au pesa encore une fois ba abonné na biso nyonso na biso partout dans le monde entier na tous les 5 continents Nzambe vraiment ya lola amona pe pambola bino je crois so bo moninga na itano na bino c'est-à-dire ezelo ya sika oyo toto lobelango na mukola lelo Nzambe vraiment pambola bala ninyo surtout mi ba chrétien surtout mi ba balingaka tolo na se Nzambe pambola pe ba onan pe ba s'abonner te bo s'abonner biso to la information tina source sur le moizo lobama te permettre ngai na mo cameraman na kombo ya Francine Noble tout que kozwa information en attaque des hommes quand la Bible lobina mo kanda Matthieu chapitre 28 verset 18 à 19 bi aller par dans le monde prêcher la bonne nouvelle beaucoup sabatu ba disciples donc toyoka kimbela ndenge Nathanaël ndenge Philippe azwaki pa kena Nathanaël et biso pe toye poto sunga yo Nathanaël peut-être okoko mate mais na travers biso to komisa makambo yo Nzambe vraiment pambola bana nyonso mama ya boss na ngai na bani na Josué na bandi na David na Joyce na Kei na Samuel en tout cas Nzambe vraiment apambola et puis bana ngana so molimo le prophète Fabrice Bilele na kati ya États-Unis na bosalité Dieu merci na kata France na bosalité Claudia Panzou Sandra Djangi ainsi que l'ami que j'aime beaucoup na Combo il y a les prophètes Mignon Bompema ainsi que Ezaïrema Nzambe mona pambola batu nyonso poto Congo bizaleli wana Nzambe pambola bino parce que bino bosabona moi mingi bokota kota Nzambe vraiment lola pambola bino lelo na plateau nanga naza na invité à ningi si poto invité oyo babengi pasteur Abasi na habité évangile pasteur Abasi bazalaka je ne sais pas moi na habité tant na olo ba invité c'est-à-dire bon comprendre que na voyant Kabamba. Pourquoi voyant? Est-ce
est-ce que nganga qui cité pourquoi quand tu as prophète kate il y a bi voyant et là on est à kimel papa voyant anga zong la biso na ancien testament parce que tout ça un nouveau testament il faut démontrer biso ngo ensemble avec mon caméraman azo fond la plateau directement on a salué Guy Bijou de Bambo on appelle Chombo Tebele ainsi que papa Carlos mon conseiller privé Zambe vraiment pambolo. Merci beaucoup. Shalom papa. Shalom prophète Nzambe ya lola apambola yo. Merci beaucoup. Je crois Yamboto Bandanaza a besoin d'abord de la prière parce qu'il y a un mot chrétien. Ta renommée sont répandues sur la terre par l'accomplissement de ta promesse. Avant Mokilie Zala Ozala. Après disparition Yamabele kombo Yesu kotikala. C'est que na vie ya bana nzambe nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Kombo na yo ezali kolo nyonso. Nzambe message ko bima na midi ya lelo. Ezala pona ko édifier peuple na yo. Consoler ba ormité mes a brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois bolandi bobi amen na kati ba salon na bino na kati ba ndako na bino quand nous to baka biso za 100% Jésus to za kana besoin rééditer to na besoin ya elomo kotate juste tout le aux entouilles ecclésiastiques et ça c'est notre chaîne autolinga 100% Jésus nzambe na pambola surtout ba sana nzambe belé nzamba pambola bino ba chrétien nzamba pambola bino to bo sanité le 3 octobre quand nous to ba le 3 octobre to na concert à Mounine na kati ya France wana na kati ya Paris et ya papa na ya maman na biso na komba immaculé au Maji au le 3 octobre to na grand concert en tout cas boya toya eza concert moro prophétique nzamba rozanga te opambolo parce que moi ba dio eza un peu moins mingi ba alors bon ba yembi na album wana et puis ba kunda sister ba yembi et puis sans oublier maman Sabaot na lingami na nzemo na ya commando nzambe pena apambola yo voyant Kabamba. Kombono yangwana. Oui, yangwana lobi. Pourquoi voyant? Merci prophète. Na ko répondre na bana ya nzambe nyonso baza kolanda biso. Ba opinion nyonso bazo landa biso dans le monde. Na ko répondre bango na livre ya 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Dans le livre, il y a 1 Samuel 9, 9. Bible lobby autrefois en Israël. Mbalamususu, il y a peuple, il y a Israël. Tant que peuple est un problème, tant que peuple est un difficulté, tant que peuple est un lisunzelate, babanda qui kokende ko consulter ba voyant. Babanda qui kokende ko consulter ba voyant. C'est lui qui appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. Mot voyant qui signifie simplement un prophète. C'est vrai. Il y a des voyants ndenge toyebi na monde partout. Obala kisaka misapi. Il y a des voyants automoni yangola ba poto partout. Azobeta pola kisabatu à venir. Mais soki banganga baza, soki bondoki eza, soki molili eza, il y a aussi la puissance du Saint-Esprit. Parce que mon voyant qui signifie simplement un prophète. Sauf que eza la misusu bazwa mon voyant pour détruire. Pour non ça lango misala molili. Mais prophète Jérémie, je suis voyant. Au moni ba voyant nyonso ya melili ya bondoki oyo toyebi wana. Bazana se ya nguya ya nzambe na ngai. Merci papa. Donc surtout la ni bien vrai nom na yozali Jérémie Kabamba. Ouais. Nde yangwana Jérémie Kabamba. Mais na kata ministère na ngana ministère prophétique. Yango na bengami prophète Jérémie Kabamba. Kombo Jérémie za kombo yo botameli yango to kombo ya ministère pour lelo bato belé akomi so bongoli motema akomi Samuel. Abongoli motema akomi Jérémie. Pour le cause prophète, le cas Jérémie za prophète na nouvelle alliance ya ancienne alliance obi bon na dita maga wana na komo waga Jérémie le cas za prophète na dita maga wana na ebité vrai nom na yo. Merci beaucoup, prophète. Nakope sayo nazana témoignage. Il y a somo, il y a munene dans ma vie et na kata ministère nangai. Na yambi yesu loko la batunyo sote. Na zui bo jeunesse nangai na kabi yango na yesu. Ngai na botami na zoluka na expliquer bana nzambe balanda biso. Na yebi ke bana nzambo bazolanda biso sikoyo et na ko sepela encore ba oba moninga la kata chaîne oyo
bayebisa basusu s'abonner massivement. S'abonner massivement parce que za chaîne oyo nakosa la preuve. Je pense seconde émission tokosa lango chez moi à l'église. Okomona okozala présent ya komona batu plus de 500 na oba bika na ba sida na ba docteur. Okomona ndenge bikomba babota. Okomona oza mosai na nzambe. Dès que okomona soki eza lokuta o bakio eza lokuta. Soki eza makiona na eza makiona. Na yebi kutelo kwa na te vina nga mobimba. Na yoka eza makiona te ba CD. Non. Na yebi yango te parce que na milliers ya batwana na zalaka te. Na biboy papa. Oyoka te système makiona ba CD na oyoka ngote. Yango na lobby, j'ai une grande église prophète. Mais na leka na TVT. J'ai une grande église. Nazali pasteur ya ba autorité ya minene. C'est que na lukaka na yebe loko ko edifienga. Na lukaka na yebe loko ko edifie bana nzambe. Na lukaka na yebe loko ko mema un plus na vie ya bana nzambe. Nazalaka fana ya biloko ya malamu. Nazalaka faible na biloko ya malamu et na denosaka makambo ya mabe. Na boya kana yoka problème o ba CD, o makiona, o ba saliboye parce que na benga mina eloko wana te. Na kati ya nguya na nzambe papa, Dieu que nous prions aza meilleur. Dieu que nous prions aza na makoki ya nyoso. Ezala basusu nzamba pesi likabo ya profession kwa babiso. Actuellement papa nazolo bango na ndenge ya solo. Oza prophète, ozoyoka. Mais na okikolo banaza parmi ba grands prophètes mboka na ngai. Je te dis clair naza parmi ba grands prophètes. Oyo bana nzambe ba olandanga partout dans le monde. Ba ebiki o alekiana c'est un prophète. Oya sali makambu la vie ya batu. Mais yango wana te photo zonga na question na ngai otuna kingai. Ngai na bongoli motema. Ngai na koli na commune ya Kinshasa na Ngwaka. Quartier Ngwaka biso toto yebi yango. Nga na koli na vie ya passe à l'époque. Mon père il était garde civil. Bazalaki deuxième promotion ya garde civil. Biso to koli à l'époque, ezaka lufungula lelo comme police nationale. Je pense au yebi yango. Biso tokoli na pasi na yebi ndenge nzale zalaka. Et yeko sala ke nzambe aye ko pambola biso na mama komi ko sala mikate ya loso. Mikate ya loso à l'époque, biso to kendo tambisa ngona ba sentinelle na lutula. Nde ngai Jérémie naza parmi batu oyo na okikoloba parmi ba premier oyo bateki maki na mutu prophète. Parmi ba premier erana histoire ya maki e bana teki botoki sa maki mais biso to sala yango. Tangu to komi kote ka ba maki e ye ko sala ke kote ka ba maki na beach po na beach ne maki manda oteka manini mingi. Na ye ko zwa musala ya handicapé moko pe a son âme. Et c'est atika biso bébé. Na komi kotindi ka lokola romain. Bo kende Brazzaville ndenge bo tindi ka ba handicapé. Soki boye na ye afuti yo. Bo kende so à l'époque to bande ko kende komema ba mafuta ya bon non ye ba su ba kombote. Ba deya jaribu hein ba mafuta na to me mangwa to kote kana nini na Brazzaville. Tellement ko beta ya nzela wane lekaki. Nazongeli musala nga ya bamaki. Metang nazongeli musala ya bamaki. Na bandaki komela lotoko prophète. Ce nabina me lotoko ondimate. Agene. Lelo comme agene be. Mais era na biso bakango agene te. To bakango penza lotoko. Toko kende na barumbu wana na meli lotoko. Na kumbi ba nini nanga bamaki. Nazokendo tambola. Na ta excès ya komela lotoko. Et pour ça ki nga pena mela bangi. Na komi pona solo ana mutifona melanini bangi nde na yo mona musala bamaki moko musala bamaki esimbi moko tokena moninga moko na yebaka te azana bomo yo akufa tozo kende kotambola kana baveni tozo pepa wese prophète nga pepa ba wese ya otimola wese boye botimoli libulu bo pepi wese yango na lingi na annoncer na se ya quit. Je me souviens na ya ko se retrouver na zana mama yemo ndenge na koma na hôpital na yebate à partir ya maison communale à Kinshasa na sala accident ba tout tangai c'était entre la vie et la mort na sala 62 jours na coma na yebakate mais muto tout inga il était un pasteur à l'époque azai pasteur bando benga ba frère
alandelanga ba traitement jour na yo bima na koma nde na ye koyeba ki na sala 62 jours na fongola kamisu te yango à cause d'ango le Seigneur m'a donné un don de miracle papa na pesi bana nzambe solution na kombo ya Yesu tangu na ye ko se retrouver ne pasteur wana yo longolanga na mama yemo ameminga na lingwala na église na ye à l'époque bande ko benga frère Sony. Donc c'est-à-dire to saluer notre les Rockman donc Sony Kafuta. Merci beaucoup. Évêque général. Bon, on va te revenir. Malgré on a polémique pour tu y déjà que nana remplacé. Tu peux si évêque Désiré Bansen, tu peux se mot tebele na Brazzaville. Merci. Nde eye ko sala à partir ya lingwala. Nde toye ko sala frère Sony azwaka problème ko yo kende poto. Nde biso to tikali na église na ndenge to somba sentwe. Nazali baptisé l'Anzela et à père spirituel Langai, le général de l'armée de l'Éternel, l'évêque général de l'église du réveil Sony Kafuta Rockman. C'est lui qui m'a baptisé. Ateinga Yesu. Abonde Lingai. Tote Yesu na bazikida, tote Yesu na balabala, tote Yesu na babisi, tote Yesu partout. Ntangu tokoli na kati ya eloko wana. Imagine toi na komi na makolo Sony na aja 12 ans ajoyo c'est que na koli na makolo basai na nzambe ya na koli na makolo ya mosai na nzambo aza exemplaire. C'est là où Sony m'a ordonné na ye kokende Israël. J'ai fait 2 ans na Israël pour la formation. Na ye kozonga na ye kokende formation mususu na États-Unis. Pendant 9 mois, Naye Sony m'a ordonné Nelelo Nazali représentant légal des centres de miracle l'agneau immolé. Église Ezako totalisé plus de 1500 personnes. Mais tous les cas na TVT. Tous les cas na TVT parce que tous les makoki à TVT. Mais tous les cas na TVT pour la la qu'il y a personnalité. Oye bien, au moni, tala na minute otozo ba poto eza bouger. Na leki na TVT. Na vanda kinzamba recommandé abi bima na internet. Attendenge na leki na chaîne yo. Maman chaîne pambolami. Ba olanda biso na lelo prophète. Crois-moi ba solution ko zwa ma témoigner. Kombo na ngai Jérémie Kabamba depuis Bomwana. Toza et pas ya voyant ninga linga mingi faut opesa muninga lingi voyant Jérémie Kabamba oyo toyoki moi briefing à muke ya histoire mais to kota na profondeur nango témoignage de fan de lango kimia pour le loto yema mususu ninga bi plus de 1500 biso za liste na la église to ko kende ko compter 1 2 3 4 5 6 7 na 1500 ce qui te sait que voyant kosi biso pour biso to la liste na la église pour mes missions ba internet est raté internet ni ga bêtise biso ecclésiastique net au fan de la. Merci beaucoup l'homme de Dieu par rapport à ça. Ou tu pas papa Sony Kafuta o lelo ou bien ça évêque général il y a église des réveils ils a souillé ça loin depuis kala mutu a remplacé ça Dodo Kamba net ce nouvelle no bien côté. Je salue mon frère le prophète Dodo Kamba, c'est quelqu'un qui na linga kamingi je le salue na yebié très bien. Aza conscient et si kaza qui va manipuler. Nzamba za politique te. Toko misa église nzambe politique te. Moi que je vous parle, je suis Kassayen. Na muluba. Mais na lobby toko misa église nzambe politique te. Prophète Dodo Kamba, c'est un homme très bien. C'est un homme on a lingaka mingi. Azali président, il y a le MURC. Azali président, il y a le MURC. Le MURC Azali branche, il y a parti Oyo, Bishop Albert Kankenza Sali. Nde ate Dodo Kamba loko la président nango. Dodo Kamba n'est pas droit à Koko ma président, il y a église du réveil parce qu'il y a une structure. Ozola nangai, nazolingana me ko expliquer ba nzambe mukie. Tangu Kabila Kabanga Longwe président, à Salaki passation de pouvoir nanani, na Félix, devant Mokili Mobimba, a eu pouvoir après ça on a maboko nani. Il y a Félix, na Kimia Nyos. Et Salamaki Poto Mokili Mobimba na Kiango.
ndenge moko Bishop Albert Kankenza nous a dirigé pendant 21 ans na 4 églises du réveil. Tangu basali passation ya pouvoir, il y avait des élections. Oye salabaka batwa utaka ba province partout. Oza prophète, oza mieux placé ma kamnazo loba. Loba okosa. Batwa utaka partout ba province vote yé ko salama. Na vote ko salama, c'était le général Soni Kafutanda Bima qui président l'église nini du réveil. Basali passation de pouvoir na Bishop Albert Kankenza na Pullman. Oyebi yango. Très bien. Et salama liboso ya batu nyoso. Tant bat malobi que prophète Dodo Kamba c'est un évêque. Botu nana bango élection go et salameli wapi. Il faut pas tolo bata papa. Bana nzambo ba Holanda biso ba bazobate. Bana nzambo to tsabango maboko baza bazobate. Bana nzambo to bazotozo te ya bango. Bazana besoin futilité te. Bana besoin to la tsabango nzambe ya solo. To so ba intérêt personnel na biso to me mango na église te. Tozwa lokuta na biso to memango na église te. Tozwa mensonge na biso to memango na église te. Prophète Dodo azali mwasi na ye na bana baza na États-Unis. Mwasi na ye na bana baza na nini na États-Unis. Esika baza na États-Unis bavandaka na ville ya komo nango nini ya Caroline Carlotte, c'est ça. Bavandaka na ville ya Carlotte. Ce qui prophète Dodo azana Carlotte na mwasine na bana asambelaka na église ya Mont Carmel. Pasteur ya Mont Carmel azali conseiller à chef de l'État actuel. Nde salaki que prophète Dodo a comme conseiller à chef de l'État ya famille présidentielle. Mais moi si ya pasteur oyo ya Carmel na États-Unis azali mwana ya Bishop Albert Kankenza et ça na rapport moko élection moko ça mais prophète oza mieux placé il faut que ça ba na nzambe vérité élection moko salamité pour ba nommer Dodo Kamba loko la président église nini du réveil ce qui a lingia komango a patienté. Déjà ça comme on arrête parce que nous avons besoin d'informations. Biso toza ba palisango to comme sur le terrain depuis dimanche, c'est lui qui a remplacé l'évêque général Soni Kafuta par rapport à quoi? Par rapport à dire oyo tatana molimo ane koloba. De batali seloye ezo simbate il faut za libanda. Batu ba croyaki que azana sagesse. Ba dire na oti koloba par rapport à l'élection de sali que aza libanda. Prophète na lingi na kota mingi na makamba politique te. Mais na za mieux placé. Non. Seul abi na lingi na kota te bana nzambe balingi balandanga pour na makamba politique te. Mais na lingi na loba prophète Dodo Kamba n'est pas un pasteur église du réveil. Papa. Mais ça comme. Non, écoutez. Yo za mo panzi sangote. Oui. Non, qui kokendo le kasiko na futimbongo na tindi secrétaire na futambongo na RTNC, futa na digital, futabwe. Pour na makoki wana. Bolo ba ke na za intel. Et ça va te. Est-ce que dans ma coquille, non, collègue la journal Tozali Awa. Prophète, il ne faut pas mélanger des choses. Il ne faut pas que ça m'akambalo kuta. Bananzambe bazolanda biso, opinion zolanda biso. Kokende net isikoyo. Oyebe loko moko tsolo bo sepeli singobi. Biso tolinga kamaloba te tolinga tomona. Il faut lobito ya na église totala église à prophète Jérémie. Likambo akosaki. Likambo eza ya solo, likambo eza nzambe. Bongo te, ça épreuve ya vérité, eza vérité te. Na lingi na tuna opinion o ezolanda biso. Botu na élection, est-ce que Kankenza za na droit nini ya komisa mutu évêque? Te Kankenza, il a quel droit? Ya komisa mutu évêque général. Et papa, eza structure. Bon, l'église du réveil lokola et loko sakalango ndenge nini. Bon, tout nananu, non, prophète, il ne faut pas oser mon sein nzambe. Il ne faut pas qu'on le bélo qu'on a sentiment. Non, mais le sentiment, j'ai des preuves. Il y a des preuves. Et c'est quelle lecture est ça là? Ou j'ai des preuves que, tu peux publier. Mais nga nazo bisayo papa. Nga mo balisango nga na opesa un message wana. Mutu oyo a remplacé à la tête na minute oyo na RSC, c'est Dodo Kamba. Nga na pesa soza na tembe va vérifier. Soko lingi na émission précédente, je vais na roya avec des épreuves. O nga nazo bisayo parce que moi aussi nazabe muta RSC. Donc na opesa yo eza un message. Pourquoi par rapport à propos il y a ton père spirituel. Alors baki que chef d'état mbaki bango matika à 3 fois masuba. Mais pourquoi Bongibon dit Misabatu loko ezate? Non, mon frère. Il faut pas. Papa, tote ya bananzam. Ce qui yoye, ngala yambi e pananga. Ce na pambolote, faut le baka voya pambola ngai.
alobi clair général Sonia Zaki clair mais yango ana penze za message na biso te na boya to bosa na l'essentiel alobi bayambi biso mettons na kei eloko na sali kuna ezalika 3 fois kosuba bama ya mila keza problème ite neni bongondi bisa bateloko to liete neni bongondi bisa bateloko esalamite prophète ndenge yo monibo est-ce que biso ton a problème personnellement nga na na problème à 10 000 20 000 dollars nga voyant papa tote yeso kalate il faut pas ton dire makambo ezate président Félix c'est notre président président Félix c'est notre père de la nation ayebi marque oyazo yamba chacun de nous et pas naye bolingate o papa muto alobaka mingi wo eza yeba eza na ba héros dans l'ombre hein? Oyebi na terrain tant ba joueur ba betaka o mona joueur a beta na terrain mais za mususu aza libanda ko kanchate ke o aza libanda ne azangi makokite aza pine réserve est-ce que biso tout bando publier autoza bato baloba mingi baze le côté yango nga na tuniyo to bosa na l'essentiel te to yeli makambo te nga na lingi yo lokolo za mopandisango kende tuna bango Dodo Kamba komi président ya église du réveil élection et salami wapi est-ce que Dodo Soni Kafuta akoki kolongwa pona baditi nana oki kolongole kankenza n'est pas droit kankenza za église du réveil te azali membre na kati église du réveil ezo ndiye bolali bolamuki oh Félix alongwe président alongwa ngondeni Félix avant comme président et ça la compensation moko esalamaki il y a pouvoir Kabila pese pouvoir à gagner l'élection on a le lamuki Félix alongwa ndeni et ça net yo zabwe vous êtes un homme de Dieu vous êtes un prophète on a le lamuki tolongoli est prophète na ndengeni élection salamaki soki balobi ke Dodo Kamba za président ya église du réveil ngana zongi siangwe pano yo lokwa mopandi sango kosa eloko na sentimate koloba pe po sepelisa mutute kende kotuna élection salami wapi po Dodo Kamba akoma président église du réveil élection salami wapi nani a nommé Dodo Kamba et salami côté nini papa toti kokota mokonza mboka na ba fitilité hein cher Jean Félix a nangoza makamba papa moto côté ceux qui a conseillé à bakondi ezaye mais surtout to yeba na bakonza na toyo tellement toloba papa to yeba ni pété non to yeba ni je te dis to yeba ni ba ne loko ba ko intimider ba to kwa ba biso voyante neti nani nga simimbo wa bango je suis stable que eux peut-être yo ebingate tout na voyage Jérémie Kabamba na lobi toleka na TVT toleka na ba radio te mais toza stable peuple ya nzambe za na besoin ba fitilité te mabe ya congolais en général congolais andimaka moto te congolais la kalamuki afingi mokonza mboka na ye congolais la kalamuki afingi timwasi mokonza mboka na ye congolais la kalamuki afingi ba pasteur congolais la kalamuki a ridiculisé Soni Kafuta Rockman azali actuellement président évêque général de l'église du réveil soki Dodo Kamba kokoma mais na sagesse Dodo Kamba zanango nandimete ke bako simbi se touche à bongo mon frère simbi mama touche o eza voyant dalobi que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup eza voyant eza ba propos voyant na moni c'est pas balibi Dodo Kamba tinda mutuna ya tindi mais moi mutu nyoso Dodo Kamba tinda aza mwana na préféré Dodo Yemoko. Merci beaucoup combat cage entre les prophètes voyants avec Dodo Kamba. To quitte na 6e minute Dodo Kamba to tine l'émission yo. Ya vient na tine l'émission tala malam voyant lobit boyebani. Te bat na ndeni je ne sais pas moi. Yo prophète et prophète bitumba prophète ba pasteur ba ko tate evangeliste ko tate ba avec ba ko tate ba buna ba on ba oyeba. Te eza bitumba te il faut motiver place là. Dans la bitumba Dodo te. Dodo za responsable ya église Bethesda. C'est un grand responsable ya bananaye famille naye hein ngana za responsable ya église langa banananga famille nanga hein mais avec le respect na lobby na ndeko nanga pourquoi obi na apprécier sagesse ne mendeni ba mbrier yo boy mon frère ba fente yo boy ba manipuler yo boy aïe aïe bois qui sabiloko ana oyebi ki ozano ngote hein ngala ngina yeba ata na nzela na ye komelanga place élection ça mai bozai combien et ça mindengeni au mona kila manzambe basa ka tricherie te toti koko sa bana nzambe nzamba pambolo Dodo Kamba o ande konanga Monique a pesé sous la folie hein
Abizan Pambola Foulio. Fouli était na Fouli est pas responsable. C'est un homme bien, j'aime ses prédications. Mais avec généralité. À Luca, à persévérer, après son île Msosozo. Merci beaucoup, très cher Internet, je crois. Car nous te loba qui est un voyant. C'est un prophète. Tout l'année, il y a facette, il y a prédication, il y a l'issakoli, il y a total la pépo, le prophète, il y a bibliothèque. Il y a réellement, il y a mâchoire. Il y a bango. De deux, il y a si réellement, ainsi dit l'éternel authentique. Il y a bango. Combien des amours ça gagné? Il y a bango. Il y a le miracle. Est-ce qu'il y a un vrai miracle? Il y a un faux miracle. Il y a bango. Église ozo kumisa la biso wana tokoyeba bango combien na gouvernement oba se convertir batiki ba kisi ba boaki tokoyeba donc biso na ye eza lokola mwasta na les voyants Jérémie Kabamba na ebité za bongo to ya bongo te naza prêt à tout pour la vérité je suis prêt à tout merci beaucoup je crois lelo tokomi na suka notre émission to boyina na makambo ba bazo zela wana to ngato yebaye. Premier contexte, il faut d'abord découvrir Moutou. Et la deuxième, maintenant, tu as un sujet qui permet d'édifier. Merci beaucoup. Na batbalana kibiso na pesi batunyo so balana biso sans oublier mon boss na kombo ya Anna Kalambay moi si à Mokondi est-ce que papa Carlos Kalambay le gardien du temple église à Mema Nzambe vraiment apambola bino je crois comme il faut na suka notre émission mais prophète Bena Jérémie Kabamba c'est un homme humble pour nettoyer to kateki ba ko compliqué mais en tout cas, simple comme bonjour. Ceux qui sont pasteur sont élevés. Comme on a simplicité, le tata oh, donc numéro de téléphone, ni secrétaire à yambite, to commis, a béni sur la carte de résidence, a bangité babanani. Non, a yambite oh sera très bien. Et puis, il y a une mission présidente dont Togozane Malam. Tous les pasteurs sont dans l'émission. Bengangana plus 243 947 45 03 ou soit numéro ezana sewana eza boss danga soko bengi ochanga contact nzamala ozanga te kopambola yo papa nazana besoin malobano suka et puis quelques salutations ba dédicace aux anango et puis na prière à suka. Bible lobby au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ce n'est pas moi qui dis ça. Babi mokili ezalaka sans cité. Na yebete biseka nini ozolandanga. Écoutez-moi ma soeur, écoutez-moi mon frère. Auquel a mis sur cette terre des hommes pose à l'esclavité. Auquel a mis sur cette terre des hommes il pose à la manipulité. Nzamba kela yo po mutu mususo manipulé yote. Yango moni na obeta histoire moko. Batindeli Yesu lettre babi Seigneur. L'ami que tu aimes Lazare est malade. Yesu alobi malade ya Lazare. Eza po kufate meza po kemo na Nzambe talisama. Après Mikolo Akotanga, Marina Martha Tindisu batwe pa Yesu. Balobi Seigneur, Muto yolo bake okufa te sa kufi. Lazare est mort. Yesu bi Lazare akufi taza ya kolala. Babi Muto ya lali esi azana kunda ça fait aujourd'hui 4 jours. Et si Lazare akufi, Lazare akufi esi a poli. Na yebite nini esi kufi na vina yo. Peut-être voyage moko esi beba. Ozana poto mo se retrouver le kwa mutazana Kinshasa. Yo mutabomo yo lota ka bandoto batakufwa. Ba bomela yo chance na yo. Ba yiba étoile ya bana na yo. Ba bomela yo libala. Ba complica yo. Menengi na yebisa yo. Lazare vi na yo na akufite. Oye lali esala makoki akola moka. Naza ko annoncer na va midi à lelo. O nyoso ba bebi sa na vi na yo. Yo ka Bible dit celui qui est en Christ est devenir un nouveau créature. Nabi ose kela mwasika. Lokol ose kela mwasika. Nyoso sike ko lata vi na yo. Histoire a vi na yo ko changer. Il faut pas ko banga lelo na yo. My God. Ko banga lelo na yo te. Ba nyokolo te po lelo zangi. Ba manipilote po zana pasi. Ko kwea te. Celui qui est en toi est plus fort. Lazare est mort. Babite Lazare a kufitaza ya olala. Nalingi na biso Lazare a vi na yo alala. Chance moko e lala. Vi moko e lala. Étoile moko e lala. Koya na Yesu esala ke la moka. Nalobi nanzela ya chaîne oyo. Nanzela bo s'abonner massivement. Nanzela chaîne oyo. Eloko moko e la moka la vi na yo. Kobanga ke lokote. Nalingi to sambela na yo. Amina lele, Amina lele, Amina ya 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 Amina,
lele o amina ya ye amina lele amina nzambangu ye amina amina ye amina amina yo liseka mafuta ye amina amina ye amina yo lele o iya olele olele nzamba basakoli nzamba bantome nzamba basakoli nzamba bantoma nzamba basakoli nzamba bantoma nzamba basakoli orababa bashinda baya beba beba bebe rosakanda rabakunduri ya basanti indorobo kuli ya sakandoro kotori ya basanti. Père, au nom de Jésus, na yebite Lazare nini ese akufi na vi na yo. Oza mutu abomo ime bandoto no kaya bakufi. Oza na poto mo se retrouva na bandoto ki oza na Kinshasa. Bandoto na yo ezaka osala ka babilanga ba travaux forcés. Babomela yo bana. Babomela yo chance. Ozala ka bien me depo yamba mutu ana na poto vi na yo ebeba. Kota nanga contact. To bondela na yo quelque chose eko salama nzamba ya nola yo nzamba fongo la vie na yo miracle nzambe landa yo échec à vie ne longwa au nom de Jésus-Christ soyez bénis. C'est votre humble serviteur le voyant prophète Jérémie Kabamba. Contact ESA 81 375 27 94 Nalobi plus 243 code Mboka plus 243 81 375 27 94. N'a profité pour nakopambo la maman Anna. Servant de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et mon thème anangé lobi que to sa makambo bien. Naza lokwa ba pasteur ba loba polobi ba kokisate. To kangama so que za pona intérêt à évangile. Ata ba pareil mususu abiso moto sombango. To ana poto te meto ape moi stable. So na yaka poto te bolimbisanga parce que na yimbi ba appel ngo belé te to ya pe ba poto ngo. Maintenant ta musala na za nango ana poto onde na ozonga sima. Bino boyanga na oyamba bino. Nzamba pambola bino. Je pense na mikola kotanga wati fin octobre guest house tout va bien aussi là. Flat hotel ya prophète Jérémie na okepe na journaliste. Seconde émission to kende atalango et yamba bino ba na poto. Seconde émission na préféré kuto sa lande émission na chantier. O monake atato na poto te menzambe pa pambola na biso. Nzamba sepelisa biso o pamboama o kende liboso o kolonga. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.